bonsoir chez vous et le roi Nalobaka Mikolo Nyonso, merci Nandenge, Bozaya Babiso Nakati ya Basaro Nabino. Puisque Mikolo yo, Tozoko Tobe Nakati ya Basaro Nabino, pana Masolo ya Kinshasa. Kinshasa Makambo. Kinshasa Tongo Itani, Tongo ya Makambo. Avant na présenté Bino, invité Nabiso, Oyo, Aza, n'importe qui, vous découvrir. Na kozanga te kama le roi to sala kaso qui conseille et ozala topé ça. Bana toyebi que toza très suivi. Ezala na Kinshasa. Ezala tous les amis de la diaspora. O baza on bazo la émission yo. Nani na profiter na tia beaucoup de Congolais à Kinshasa. Escroquerie moko ko makasi. Ezali escroquerie yo ke au moni mutabengi yo. Atangi kombo, atangi organisation esika za ko sala. Alobi que ce ko tinelié mbongo oko gagné dernièrement ezalaki oko gagné album moko ya sœur Marie Misamu et Yozoba oyebite okamata otindi ba unité na yo et ozomona elo moko ezo sale matin bato wana bazali très intelligent okomona akotangela okutu kombo ya mokonzi moko abi d'ailleurs soko za ko douter que na avenue du commerce croisement na Basoko deuxième étage, on a bureau ya Kingani Ndezalaka wana. Ok, yo pe okende kuna, okotuna pe bureau wana, mais ça n'a rien à voir avec la personne oyozo qui est réclamé. Donc attention Nicolas, sokomoni ezala jeu. Ezala nini? Toka ke oganye. Atinda ba unité. Bato yo sala penseur Nicolas, boke escroquerie mune. Donc message moko et les cas Kambouana. Bon, mon qui dernièrement émission est cartonnée Makassi, puisque Ezali ko touché une personnalité, une vedette au Yaoutaki ko Tikabiso, sœur Marie Misamu. Makamomingi et Leki. Makamomingi et Lobami. Tous les cas qui dernièrement, le Tangaki Mingi, un responsable, pas un responsable, le responsable, Oyo, Azali, Kokamba, secteur Wana, donc association des musiciens chrétiens, Azali, frère Patrice Moussoko, Oyo, Toza, na occasion à Royambaye Lelo, Wana a éclaircir Bisso Kamoa, a fait quelques détails, Oyo, de droit, Bisso en tant que qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment ça s'est passé. Donc nous avons droit à l'information. Frère Patrice, bonsoir. Bonsoir papa. Depuis longtemps. La relation est toujours très bonne. Frère Patrice qui n'est pas présenté, il y a un très grand chanteur, ce n'est pas plus qu'il est là. Un grand chanteur, il y a la musique chrétienne. Frère Patrice Azali, propre frère, propre grand frère, il y a Werason Ngiama, Werason, au petit nango, on va quitter, on va découvrir entre frère Patrice na Werason, Azali, propre grand frère Naïe, papa Moko, maman Moko. Mon frère, comment ça va? Ça va bien, papa. Balobi Makamu Mingi Nanzoto Nayo. Et c'est tout à fait normal en tant que responsable. Ils ont raté que Baba Kelayo Mabanga. Il était toujours connu très calme. Et calme wana et que bombaté. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'association Israël Ozali président, association des musiciens chrétiens du Congo. Ezalakawapi, siège Nabino Ezawapi. Serge Abisso, d'abord merci. Napesi papa pour l'appel Nabino. Merci vraiment. Vraiment, on a dit que on poser la question dans ces plans mingi. Boigné de la makasi. Et on a voulu pour na 550 côté que l'on a tamu que on a le bamuke. Na moi betap muke na zanango après na zo ba question na maye les alagawana. Kitoko, l'antenne est à vous, autre va toujours à vous. Oui. Comme un message moko avant que tu banda émission.
au bani n'a pas remerciement. Oui. Oui. N'a pas remerciement. D'abord, à tout seigneur, à tout honneur. Merci, mon n'est pas Nzambe. Oya Sungaki, que bah événement oyo déroulement nango izala vraiment oyo sengela kiti lelo. Tozana mokola lelo. Asunginga ndi nazakoloba ke na musala oyo ya liwa ya mari misamu nazo salanga mote nazo sala na Nzambe et na l'état. Merci pena l'état, kubana na chef de l'état, président de la République. Merci na gouvernement, premier ministre. Et tozaki je crois na appui makasi tout le monde qui même mokolango ba ministre bazalaki wana. Merci na gouverneur na biso, gouverneur de la ville province Kinshasa. Na implication na ye na sepelaka mingi soko tayi nzongo na ye André Kimbuta yango André Kimbuta okay on a pesi mbote te na profiter mikolo azalo na oyamba ngai te mais na okendo sala sitine na porte na ye oui merci vraiment à s'impliquer qui vraiment à Sungaki na kasi même bilili ba monaki et merci na institution na biso notamment Assemblée nationale merci vraiment aux tozaki na ba député bazalaki wana honorable Zakari Baobas tozaki na ye et ba ministre kutu na lobi ba union so peme quelques-uns et notamment au Yabiso et à culture et art azalaki wana ministre de la justice azalaki ministre genre et famille azalaki et ministre pe maman Thérèse Olenga azalaki pe wana na bande ko mususu merci mingi na bino merci na ba union so même dans l'ombre basungaki moye kutanga mingi ezate poto kota na kati ya vif problème même na ba musicien na biso ya musique moderne merci mingi na entre autres quelques-uns oui Jibem Piana Noël le Kinangai Weranson de Kunangai Wazekwa Mama Chalamwa na zalaki wana tozami na manda chante tozaki na ye depuis na réunion plat tozaki na ba préparatif vraiment et même président Imko aya kotalanga même tina ndaku papa Vakis qui a mwangana vraiment na santaki penza que vraiment nazaki abandonné te et na ba pasteur vraiment ba confession religieuse nyonso le rôle abandonné tout le monde a quand même des visites autant ba mais quand même quelques-uns oui président il y a église de réveil papa évêque général Abel Kankenza papa Soni Kafuta et nabande kone nyonso vraiment surtout papa pasteur Moïse Mbiye après ça il a vraiment place kitoko penza pour na kosala musala bango nyonso et puis encore spécialement na pasteur Soni Kafuta vraiment asungaki pena mingi même na morgue bomona bisana ye et a contribué qui peut mingi vraiment pour nango merci mingi papa donc ba misenyo ça jamais na face bande kwa Brazzaville président ya IMC ya Brazzaville biso eza IMCO bango IMC délégation nyonso et même implication pe ya maman Claudia Sassou tout le monde qui est ayaki vraiment et ça biso bien merci pe na délégation il y a colonel Innocent Peya et Batindaki et je crois Fleur tout le monde de Batiaki tina cimetière en tout cas batunyo c'est puis merci na moi si na ngai même et asungaki penami po ezaki facilité papa ba image yo soko mona ezaki na kata lopangu ya ndako mais moi si na ko molo papa mais okolia te tout ça ezaki vraiment pas facile merci parce que asungaki et puis diaspora même merci bande kwa poto ba bengaki ngape mingi ba passer aux États-Unis on a ko encourager nga pendant ba moment wana ya pasi bino nyonso vraiment nzama pambola bino même ya Europe nzama pambola bino ba délégation ya Angola ba tumingi ba yaki ba MCC nyonso ya province association des musiciens chrétiens du Congo pour na ko bongisa muke les associations catholiques mais association des musiciens chrétiens du Congo. Eh papa moi là le catholique. Catholique. Ah bon, ouais catholique. Des formations OK. Bango nyonso vraiment même MCC ya awa merci na comité surtout ba discipline ba musiciens chrétiens et bazaki vraiment kolanda mot d'ordre pour ezaki facilité soto lobby atama kile les amis bazolanda kaka ndenge président national asengi vraiment j'en suis très très reconnaissant zama comme la bino mingi pena pona yango et surtout ndeko JB parce que ye mutu afutaki même service à sécurité yaki wana JB oh mais JB ya leki nangai JB Piana oh ya leki nangai be wana leki nangai OK félicitations merci mais JB oui. Vraiment nzamba sungaki mingi voilà et je crois pour ne citer que c'est là mais ba mususu na bosane binote bozali jusqu'à présent bozana kati ya makanisi nangai et nzamba pambola bino mingi vraiment
Et puis, nous allons aller toujours à bâton rompu, et là, style Yamolien, mais n'a pas vedette quand même au Tangiwana, JB, Ouera, et Boni Kofi. Ayaki. Bon, parfois, Batubazaki est belé na foule. À Kokikoya, pour. Et ça, Batubazaki, les bandes n'est comme on a Kamapa, n'a monnaie juste na cimetière. Parce que Batubazaki, les bandes, n'est avant na côte na étape où il y a des difficultés. Je sais que les musiciens, vraiment, les qui même concert na bango, na période oignon, c'est pour le moment que tout ça qui est vraiment uni, ça qui vraiment qui bondé, qu'on a bango que musique, et ça, musique chrétienne, mais c'est la musique congolaise qui est en deuil. Parce que dans le bâti, même un discours, on a limité, na cité Bethel, n'est-ce pas, bango en tout cas, bango nous sommes presque bazalaki. Mais, attends, la monnaie qui bonne musique, mais j'y crois à bazalaki. Bon, mais quand même, bon, mais vous avez politiciens, et que vous en avez, que Moutoko là, après il y a écotité à côté de ici, on a été, bon, c'est un peu, donc, tout le monde a visible, était au Kyoloba. C'est pas monsieur soit dans sur tout le monde bango, bon, là n'est pas le problème. Oui, frère Patrice, est-ce que au bout de tout nous soutenir. Nango tuna bande kwa brazo bayaki organisation ezalaki nini boyambaki bango nini. Oui, tant bande kwa brazo baye na je crois na kota na phase de difficulté. Bande kwa brazo bayaki to yambaki aussi to yamba avant que corps ebima et tango mokolo ya Marie Misambo akufi ezaki à certain dimanche samedi. Ngana zu message dimanche. Dimanche tamba benga nzoka na butu bazai ko benga téléphone ezaki éteint parce que na la nana bengio frère Patrice muto benga kingai général Soni Kafuta abenga kingai na moipe tant on a bengi José Nzita pa epsingai ke yepe abenga ki parce que tant on ba annoncer ngai na mwana na ngai ya molimo na église abisinga papa to bengio mingi na butu téléphone eza éteint abi oui oh ba epsibiso tala Marie Misam azali susute et touché na dès que na fongoli téléphone Moutaliboso na bengi secrétaire général na biso ya AMCC na bengi abi oui to bengi yo en tout cas c'est difficile pour nous atteindre yo sur place na formé message Moutaliboso na informé les ministres de la culture et art na biso Moutaliboso na bengaki na communiqué message c'est banza mukala isomu oui excellence merci c'est-à-dire na communiqué mbala moko pe a réagir mais azaki en dehors il y a pays azaki libanda ndenge à répondre kingai abi zela soki na ye nde mukolo wana ta on a eu message et salenga passe na sali tout na bima pona yeba ebembeza wapi ta on a zo bima bima na bato nyonso bazo benga ngai na bino ici na yoki pour ne citer que quelques personnes ba benga kinga na zo kena ngalo ko bima nanga ezaki dimanche we senga na beta musique na zaki na production na stade de martyr moto organiser ki ezaki Christ production ye mutasalaki alors ngana yebaki teti a contacter ki ngai ke il faut na beta nzoko mukolo wana ezaki fallait ezaki prévu Marie Misam a beta dimanche wana o ya kufaki samedi dimanche fallait beta ye lokola monaki etana ndenge ezaki bien te a changer abinacha ya Patrice beta mais sans taïb sangali kamona lo tant tozo bima comme eza jour na ngai dimanche c'est na beta musique to kutani naye abia Patrice na za na niveau ya RTNC na bino ngana zo koma nanu noki po na ziba eko que des ordres des amakasi na njili na hôpital ya 7 parce que corps ya Marie Misambo za na bino il y a comme ça tout est ensemble ngai pe chaque wana nani muta bengi ngai za Chris OK Chris azali membre ya AMCC non il y a agence à production il y a produisaka parce que dimanche on yene mutazaki producteur fallait à produire musique ko beta na stade il muta organiser qui je crois que les 16 dimanche. Alors, Asinga, yaka awa parti ya RTNC, tokende kutu, chaka pe abenginga, chaka Congo, azoya awa. Abi, ah oui, nga pe abenga kinga, mais ça qui est yebi déjà, pour informer ngai. Alors, comme on est sur place, kalapete, tokende abinoto zelaye azoya. Aye, tant tu fandi, kalate, chaka Congo pe aye akiti na moto, aye te place tozalaki. Et le quoi du bosso non moto non ça mataka excusez sur lui moto na frère patina meka o mata na moto mukolo moko yoka wewa zo yimsanga vieux nazo perdre équilibre vieux nazo donc tonga obamba na chaka zo mata moto na ba jo to non mais ça na ba course mingi na mboka zo sala mapena moto ah oui pas vis-à-vis ba route na ba embouteillage. Ça arrive. Oui, ouais. Et puis gouverneur autorisé, on sait que c'est normal, moutako ça la course na moto, je crois qu'il y a problème. Alors tant Wakiti,
maintenant na aye tout solo liboni non président kuna po kenge za difficile des ordres des akuna donc kuna place au comité mais non mais ngana za président faut na koma parce que na comité au kwena mutu na ngai non bon ça va to comment mais na c'est nos factures les alias facture ya nini to taliboy na Chris production alors photo foot combien c'était dans des plus de 500 600 000 francs quelques. D'accord, vous savez, ils 576 000 francs, virgule 50 voilà. Francs congolais. Merci. D'accord. On a vu plus alors. Nabi, non. Monta kotika lelo l'hôpital, lelo akufika futa monta non. Toke na nukuna. Zana nous faire partie, c'est pas un taux perdu. Donc, aux heures, bawana, c'est-à-dire, on a beaucoup mis la mort. Ou bien, on a beaucoup mis la mort. C'est un RTNC. Non, on a beaucoup mis. Oui, allez-y. Ma précision, nous, on les Arabiens mingi. Alors, dans le niveau RTNC, pour na zaki na posa na kota kuna poto annoncer officiellement na karibu bon abino to koma na to matina mutuka Chris abino ya Patristo kenena kuna toke en tout cas Chris merci beaucoup vraiment apesinga idée wana toke to lana mituka titanto komi kuna kokota kuna na hôpital ya 7 ezaki facilité batu bantouré na kasi ba image bo monaki nga tout temps bakenda dévier na nakena toke na s'intéresser oh na banzete batu banzete na pona nini frère Patrice bazaki na kanda parce que moto bazolinga kufi voilà alors non, ressortez les camarades. Mais bandete, c'est mon tacouf, il faut qu'il y ait un bandete. Bon, au moni lelo, papa le malembe. Au moni, ils ont un adage, mon akansi bande comme ça, baluba, bapesa so ba Congo, balubi ke, po ye bandenge batu balinga kayo kosa kokufa so la muki. Oui. Ndenge yo za bolelo ebite menga. Nga za conservation mingi pa na yo. Mokoso na lection na embouteillage na ipen, na ipsao. OK, na ipen, moni ti yo zo. Chauffeur nga isinga ke, ta papa le menga, lekisai. Ngai na lection. Teke puna zo banga yo mais puna respect. Una zana mwepa na yo. Lekisai. Omuni lelo yo komi yeba na niveau noté. Na souhaiter le wate no soko kufi ata 20 minutes la moki yo kamo. Kenzo ka batu balinga ko moite. Même nga be mission na lexaratin. Nana la ba question ya mayelo za na ngora. Na se plana ngo mingi. To merci beaucoup, oui. To komi na morgue. Na morgue. Mobulu banzete. Ngana lekani. Ba Chris ba koti. La telle c'est omoni na zate. Na lekani tina ke tourner mutuso amoni ga bio frère Patrice. T'oublies ba ko mo bete maboko. Moi na ngai papa, on acclame là pour toi, on est content de te voir. Oh, OK na mwana. Oui na ba. Il va la sécurité dans na yote bon bandili wana. Bon, bana bazaki na posa ba accompagner ngai ba mona parce que na zaki na nunga moko na lero wana, membre am CC moko za kité, faut ba accompagner ngai. OK, tant on a tourné na koti mbala moko bango no se sengozi bango na kiti ba vitre na pesi bango mbote. Na vie morale na bango vraiment na moni que c'est bon à tout tant au côté mais au côté na côté moni pe ba maman mususu na maman Shabani na moi na mobile na ye bazala pe wana ba côté boni non président biso to yaki mais mobulu biso to fandaki moke pembeni le côté biso to côté merci to kota directement tant au côté conseil d'administration il y a hôpital ba yambi ngai na kasi tant na komaki ba malamu na bengi Max JTC na biyaka pona zomona presse moko iza awate yaka noki ezana likambo eza abi obiso pe toyoki nazoya tango baye na kansi bazoki mwa bilingi tango comité ya administration na bango bazo pesa nga rapport ndenge nini etani ni bazoela ki mari tango akomaki tinga yeko kufa ba singa vraiment tozaki sous sa mesure te ya kosala quelque chose parce que tout sali tout mais esimbikate nzaba kati mokano na ye frère Patrice panana ezala monologue te comment tokede oyiba kimi baza na ba question à travers les autres na ndenge yo oyebeli likambo yango Marie Misamo akufina likambo nini wana batu bayeba yo en tant que président au cours bateke oyebi likambo wana te Marie Misamo akufina likambo nini tout en n'étant pas un médecin mais on s'est renseigné quand même c'est même comité il y a hôpital au Solola qui n'a pas yo en tant que responsable numéro 1 est-ce que Marie Musambo akufina likambo nini d'après ndenge yo oyebeli nakanisi réponse il y a bien il y a résultat il y a maladie naé te to kana côté ba médecin te mais na ndenge yo oyebeli hein bien sûr to komate ave sezaki likolo attention ezaki boyeme na idée na yo na ndenge yo landeli en tant que président na bato yo bazo na ndabiso Marie Musama akufina likambo nini non Marie Musama à cause de la kufina maladie est-ce que ça ko bela wana je crois ba précision news parce que ngana sutukaki oh mais c'est bien que il fallait beta concert est-ce que muta malade ko beta concert non
fallait bêta concert jour au batia kinganzo qui jour na il fallait bêta. Alors, on a quelques temps. Donc, apparemment, elle est en bonne santé. Oui, c'est qu'elle devait chanter 2 jours auparavant. Voilà, admettons. Hein, mais quand même, ils ont rappelé à 2 jours, ils ont tout passé. Parfois, pour faire couper, accueilli. Pour malade, ils beaucoup faire le papa et ils ont pris parce que formation na manza kaka. Avec les toits, ils ont fait on a une zambe fois battre là. Les noms mono bo nzamba battre le penza et pour mais est-ce que dans notre nos faire Patrice c'est OK n'ingwa na petit temps na biso ça la question est penza ibele yo sambelaka na église dans une église mon nom l'Éternel et dans na sur Kimbondo 441. Est-ce que makambo ya kindoki est-ce que vous croyez kanango est-ce que comme ibele Marie Missamu il semblerait que baloka qui est baboma qui est puisque point oye bimisi mo bulu mingi c'est yo pose là comme il calmer bateau Marie Missamu donc babomi na kisi oya bandoki abachore to monique eza maladie bon nakotiko okenega ndingo na teto répondre à la question merci papa et pour notre question ya mayele na wiso ke biso tokolo baloba na biso mais vérité ya kokufa ya mutu mutaye banzambe na ye moko mutu mususu te mais ba prophétie ko pesa na lobo cha ba des autres églises pour ko pesa l'état musala ya kolokota kabana na balabala ondoki boy non mais secret pende ya solo ya kokufa ya mutu d'abord nzambe mutebi na ye moko mutu na kufa ki pona le kamtel ici le mutu te la boma kinga mais bino ba potikal na sima c'est vraiment difficile pour te boyer bango donc Marie akufi na likambo ye moko ayebi na nzambe moto ayebi menga pona koloba ke kindoki boy baloka ke na tongo to na pokwa wana je crois ezali attribution ya famille bango moko nde bazo vivre bakoloba no biso tomoni eza noko obi eza yaya eza moto tel je crois c'est ça. Est-ce que yo lokolo zawana ba ki oloka yo pe est-ce qu'on dit maralika moi bon na éviter mais ogoye ba pese zande yo moko otolo ba tsiko motaki oyeba eza nzambe na yo moko lokolo vandi wana sokyo ndi makenza ke baloki yo mais bandoki ba imde na soki sera bango moyebi c'est dit ba ke ndoki azana pouvoir te lo ba ke na tiki yesu onga na yamba na bo moina ngai mais c'était jamais ndoki yango uta wapi na éviter azana place de temps que Jésus a tellement qu'à tête na bo moina ngai azate. Merci, to continuer. Étape oyo ya nani ya hôpital oya ba chinois. Bosali çasko ndenge nini. Corps ebimi ndenge nini pas to gagner ka moi temps. Oui. Corps ebimi ndenge nini boke na nzoto amoyi boke nango wapi. Sur place na muni nguma ndenge za na tuni corps médical bazaki wana conseil administratif est-ce que maintenant ils ana nyongo moya ko futa parce que corps fait longwa. Habité nyongo moko ezawa te biso tondimaki déjà oyo ba famille ba pesaki en tout cas nyongo abi bona nyongo te ko futa babi non ezate fotala ni na Christ et banga pe bon ça va merci maintenant il faut na longo la corps ekende parce que boye hôpital les entouré moi pe même ataba ko malade a ezalité mutako kufa libanda alors pour sangwa Marie Misam ekene mabete yaza mona na nzama alors c'est place na tengi responsable autorité au lobby na futa ki famille bon tomona ki famille yango ndenge nini bon bazaka moi kobeta beta makolo awa mais na ndenge ya mabete donc bazaki na sous émotion autour quand même te na futa ki nani ba frère mort. Bon sur place le cola moto à lobby eza moto aza censé percevoir mbongo il y a Marie Misambo parce qu'il a coupé les kuna puis aza na moto pour obimisa alobi que non ba fouti. Est-ce que vraiment ils ont que tout na sonal mota fouti n'habiter na niveau na pour na soupçonner nini je crois que je dois avoir confiance na famille non et tout à la ministère non alors qu'il famille OK famille biologique bon les ba fouta qui va le baki dès le bon merci comme c'est photo bimisa corps ba bina l'ero difficile et que tcha des ordres ba ko lingate corps bima quand on a l'air nini quand on a presque ba 10h 11h ba 11h tout qui ba 11h 12h voilà alors nabi comme ça na benga autorité na bengi commissaire provincial la police nipsi kamo na zanango a il faut te déplacer corps alors tu vas comprendre peut-être commissaire principal les anani na commissaire général commissaire provincial les anani général Kanyama. OK mingi ba ka général commissaire de terre abiso à moi kaka au bengi général Kanyama oui na bengi que vraiment il faut que sunga poto longo la corps awa
et qui déplace bien on a expliqué moi difficulté ça OK bana koto baza batombo ki pona ndeko na bango akufi c'est normal mais façon à quoi agir na bon parfois bon so ba ya ko regretter le ko basalaki pour un moment il faut que supporter quand même ba tension à batu to gérer en bien abi bon azo tindela yo jeep la police na motard pour ko escorter yo c'est place to sali ba décharge ndenge ba konje ba sengaki que président mission chrétien à ça donc prise en charge que y a moutazo déplacé puis na membre de la famille a signé conjointement que ça lui peut prise en charge na membre de la famille bazala kuna alors tout signé tout tiki je crois ba service musupe bazala ki wana alors to longoli corps tant policier to longoli corps tito ekotika na morgue ya Ngaliema. Cher frère Patrice na ndenge oya biso traîner pe avant na invité yo comment ba question il semblerait que zali maman sœur Esther on a été c'est ce qu'on y billet il semblerait que sœur Esther ndé afutaki ba frère oyo ya hôpital ya Saint-Joseph na été soki oyo ka likambwana ou bien tu as un commentaire à faire là-dessus. Bon vraiment ngana yoka que famille si ba futi mais koyoka kombo ya Esther to na gloire à Dieu merci no kiango so yepe mutafutaki je crois nzamba zo lokumu mais na ki komba mutute oyebi maman wana Esther oui Esther oyo azautamola Seimana ye Marie Misamo OK oui namona ki c'est que nous parlons oui merci namona ki azolela lela wana namona ki tozako calmer pe na bien donc fuite mon côté que yende afutaki wana odana fuite mon wana vraiment fuite mon côté le bateau qui nous vérifier na moto asignaki reçu ndingo bapesa ki na kombo nani je crois wana tokoye bango mais vraiment vous excusez mon souyo mutafutaki menga nazaki na information mon côté le colonel Kambwana Tokomina hôpital ya Ngaliema kamwa pana toka causer qu'est-ce qui s'est passé na hôpital ya Ngaliema yo nde wa accompagnant kiko yo moko utolo basasko général kanya makuta pesa kio jeep mobimba na moto pa na bo escorter corps ya feu Marie Misamo bokomi na Ngaliema bozalaki na banani puisque pembeni ba photographe wana bakoti nani corps ya Marie Misamo na Ngaliema banani bazalaki wana banani bakangaki photo puisque likambo photo wana nde tambusi pe tolobaka Kinshasa ombimba te batinyo so bazolinga mama wana. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'hôpital ya Ngaliema? Na félicité police na biso parce que ba protéger qui vraiment corps ya ndeko na biso Marie Misamo. Et ça qui en danger? Bon, pas tellement danger mais émotion ya bato so ba muna. Mais ba protéger ngo parce que ko muna wana bato so ba ko ba photo, ba ko simba ezali bien tepé état o ya zalaki to ko linga te bato ba muna ndenga zalaki. Pardon frère Patrice. Wana ekei na kati ya cercueil to ekei kana elamba. Wana bolongwe hôpital ya ba chinois boké na Ngaliema ezalaki ambulance est-ce que ezalaki cercueil est-ce que boké kana nzoto ba zipi angodra mobile corps nini. Ezalaki na kata corbillard et quotidien ti toke na enveloppe te mais ye mongo nzoto alataki ala ba chaki lamba pe bazipaki kapo moko ya kitoko vraiment bali bospena mona marque ya kapo wana na koka même pas ko filmer yango parce que le ba ko ya ba image mais vraiment azaki très bien protégé. Non azaki na kati ya cercueil te. Non wana azaki cercueil te. OK ake na kati ya kapo wana esi batiaki ba ti toke kuna pe pona ko bimisa ba memaki vraiment corbillard ti na porte penza ya mort pose ou vraiment ils qui difficile mais comme on a moutouté à la mesure mais parce que police a éloigné qui vraiment battu surtout presse bazaki est belé non presse nous a pas vraiment batiki bisoté bazala qui wana mais batikali kozouate alors ti to koti on a kati ngamo na zaki wana ti to tikali ko kango parce que les mêmes jours pona ko mbomé ezaki facilité et dimanche wana ti to tiki na tiki pas instruction na papa azala ki wana mais c'est ngabi au muninga o mekaste ko bimisa corps o soko moni bisoté surtout elongi soko moni ngote ko mekate habité papa na yoki ti to bimaki pe to tiki bakangi teke bati ko kanga après na misu na bakangi to bimi jour sur bakangi ça dire bakoti yango na kati ya mort bakoti na kati ya mort frigo l'autre trouver en frigo no frigo batiki yango et puis to bimi to yeko zongo maintenant lundi to kende pona ba mbome yango to kende ki pe na famille ba mbome l'équipe bien après batikali ko zongisa na frigo. Alors, quand vous avez ba moni, la sanga kutu ba photo moko boye, oh ngabi non oye c'est parce que on a évité tenir za la kinango. Eza yango te. Ne bezo non yango te ba la singa vraiment, il lui parle à Marie Misamo te. Oh,
oh les a gémoré salami na nuit il y a lundi pour na mardi parce que aux autres là aza mouillé aza propre au relongi ya mali qui propre boité c'est vite nous sommes moto kufa vraiment à moins que bunda na bundeza la kamuna mais où déjà aza propre donc et puis na ba mouillé il y a frigo zo mona que non c'est que ça mutu na butu a bendi ou bien na moi soit à l'absence à bendi à filmer mais mutu a une intention voilà des locaux qui plainte na biso que au d'abord les aussi ça ba tu confiance il y a mort ya ngaliema mutu abo ya utu je crois ba konzi bako peser point na bango on a comment on monte pourquoi ko ça nous autres ndeko na biso donc voilà je crois Patrice Moussokolo na nina tunayo quand même un peu au rassurer au dénoncer hein, c'est kiff comme disait le maréchal. Moi moi si moko baye bakangi awa za moi moi si aza moto à presse Corinne Mukonzo je crois et Karine Mukonzo bakanga qui on l'a soupçonné est-ce que yo moto kende ko accompagner qui corps na ndenge au tiki corps na ndenge au vanté travail à monene oyo général Kanya Masaraki na likambo yo etali liwa ya Marie Musamu est-ce que Corinne Mukonzo a pu prendre une photo et en quel moment en tant que responsable ici je parle na président il y a l'association Yabino est-ce que cette fille là est-ce que cette dame là a pu prendre une photo oyo a publié en na Facebook. Je crois, merci, gloire à Dieu. Quand si place où on a pour la question des vraiment qui tombent, n'a pas oublié Soki, Karine, moi aussi je la découvre, oui. C'est une jeune dame. Soki Azouaki, c'est que Moutakoye ba et Azouaki, et Zali Karabato ba sala na morgue. Pas quelqu'un d'autre. Là, on a catégorique. Oui, parce qu'il n'a pas nous suivi ça. Non. Parce que so tali pena zana ba poli wana donc na lero wana mutu oba zana morgue bakoyeba mais kolongwanjil ti non wana tokoko c'est vraiment batanganité moi-même j'étais présent police azaki wana ti to kangi na frigo to bimi donc on peut carrément kolongola Karine Mukonzo na likambwana quoique bon on a découvert quand même yende atiaki yango azwaki image wana atiaki yango azwaki yango esika mosusu atiango na site naye donc ko kanga o bala ba okanga photo aux catégories quelque chose à la main na période nyonso wana étant nyonso nga nazali ko superviser déplacement ya korti kuna wana natiko mona mutu mwa ko kanga te soko kanga na lobi bien que na air bacheye na frigo après avoir kwambomeye bacheye hôtel siko mari aza propre maintenant il est surtout que na même na ba mort total mutu akufi siko o bambome na hôtel ndengeza na o ici bambome ko mona c'est différent bon est-ce que ta ya mari ndengaza wana exact et mon collègue confité mon collègue nazaki ndenga zati monsieur ba soigner ba bonsi donc après on ande ba zoki photo. Voilà Karine Mukonzo, je crois que je ne connais pas na na basango za na bitide okotaka na kati ya ba tombo pano kanga ba photo sala ka ba buzz lokola badingo mususu batanga ki papa molera na ba buzz na kota na kati ya ba tombote. Donc j'espère que ça va te donner quand même une leçon naza donneur de leçons mais na rekita ki mingi na condition balakisa kiyo dans une position très humiliante. Marie Musambo, frère Patrice, sœur Marie Musambo, est-ce que tu es membre de l'association Nabino? Donc, on dit que na makambo yo, naza kolinga koyambayo. Est-ce que tu es membre de l'association Nabino? Ah, et Nabosa, il fallait qu'il m'ait mis la photo. Si on avait des questions, il y a. Et papa, Ngai, na respecte mingi, nazo continuer kolobake. So vraiment na répondre, les apona ebio. Parce que nazaka penza na habitude à répondre na ba rumeur, les bruits. Et mutu mususu mono tala est-ce que na kolo ba pena na discuter na yika mo par hasard na perdre le temps té. Mais nazo répondre. Ils na ba photo bo mona biso, ngai Charles Mumbaya, Marie Misambo, Mouchaba, maman technique na ba rencontre ni poto za ba camarade, to poto za ba nani, je crois, aza chante, aza membre MCC. MCC bandi nangate. Bonne question. Nana bandi MCC. Mumbaya. Oya wapi oyo. Charles Mumbaya, président MCC. Oyo balobi ya mbaka lisusu bato ya renotale lisusu te tom na ye ezali abandonné
comment libanga les autres n'a pas kilo na likambo. Merci, je crois te répondre. Premier libanda avant que tu la deuxième libanda, mais bon atikio à l'aise au kamato répondre bisous. Oui, merci. Wana bal yo pour que nous filmer on a qui envoyer ça na film ka ba bibembete. Ah merci. Yo na lito ba distraire yo na toute cité tout dans la culture wana te na la culture wana te c'est une zama pambula pour yo makamwe za vraiment na mulongo penza. Marie Misambo zaki na AMCC. C'est vrai na étape to komi bato belé parfois za na misale belé ba era ba réunion azali banda. Mais ils osent ngate mutabenga bonjour président boni kuna yaya nazaki yo pitazo benga yaya limbisa le ngengo ya minazaki na bapa naza ko benga chaque fois. Ba era miya ba réunion muso zati mena ndaku bien na téléphone tozo benga. Marie Misambo ku finage dini. C'est pas grave, allons-y, on continue. Merci beaucoup. Marie Misambo azaki na biso azande kwa za muyembi. AMCC za ko regrouper ba yembi nyonso ya Congo. Mutu azali ko yembela nzambe. Toza na kati ya AMCC. Donc kuna vraiment mutu abetani libakute po ya ko wela Marie Misambo na era kufike. Aza usala réunion na yo wapi. Oyo ko senga awa siko ya kufi. Bocha ina catégorie ni na groupe ni bozo chari. Donc confirmé azaki membre ya AMCC. OK, kitoko. Na question mosusu yo kwa ke na bateau rompu kama libango na kotika oninga wana ya président fondateur na bino boni bo abandonné tika kundami Charles Mombaya non aza abandonné te aza na biso bref beaucoup mona ke so bobo sani mutume mwana ne boza na yete même na ba réunion toza mona ka ba image mwana na yaza toza na mwana na yaza abandonné te so likambo tombe likambo te to kendo tala poto pesa suite que si réellement ils ont bien bozoloba to ko bongisa mais jusque là information personne n'a en côté je crois que bongisa mais neta wa ya Marie Misambo mona ke tozo bonga mati tozo na budget tozo bongisa pona même ko sala tombe na mbala moto c'est ma camions mona ngoloba ke na kati ya association toza vraiment bien organisé à moins que moto azara na association te akoloba bilobela yango lui tozo so moto na kati association na bisote il est ni musicien chrétien ni cordon ni membre du comité ata le bina na ba télé to mo le ko la moutazo se distraire ana posa ba yebaye poto retourner ce que zarana biso est-ce que rapport c'est au PC pas na yo nani ngana gotanga nani wana ezala na cité ezali chaka Congo Congo oyo to monike a s'ingérer mingi na likambo wana en tant que azape na association na ye oyo ya ba artistes en danger mais les musiciens chrétiens ne sont pas danger parce que nous avons Christ, nous avons Dieu. Est-ce que les gens ont appelé que dino nous avons besoin de ko sécuriser na ba danger yo sécuriser na d'abord yo na vie na yo na pouvoir ni nos anango armée aux anango ou bien ba compte moko boyeza nango pour ko sécuriser nani musiciens chrétiens ils sont pas wana namona ki bozalaki kama préambule moko ezalaki wana namona ki peut faire Patrice bon yo zara na nzambe nde abatela ka yo mais namona ki pe ozana ba policier spécialement même ya général Kanyama na monaki bango na pembeni na yo tant nazolo bake nazo travailler mutunyo sasa na ordre obita na kocho na sepeli na moni jipa police awa na sepeli te ba yo kanizake ba te ezali suite à ba événement kasi bozo sécuriser yo pe ba yebi que chaîne yo li ba sécuriser yo te mukosu biso to regretter to monaki ngalo ba na nzambe bon le rola yo pa na landa yo no oboyi ba sécuriser yo dakeo ba te bolonga wana nga na za na nzambe mais awa na yo kaki na ba propos na yo attention ezalo kola olingai ko intimider chaka Congo na ndengo zo yibisa attention toza non seulement na nzambe mais toza pe na l'état oui wana kama esika wana chrétien kinga litoi comment bango mibale wana na nzambe na l'état bakeleke de père je profite l'occasion pour na koyibisa bandeko nyonso que même famille bientôt bazokoma so famille balobi bango nyonso ke makambo nyonso topesa na maboko ya AMCC bango toza ko diriger et puis informer bino que biso petit to travailler famille azali ba mission bazali mais to travailler na nzambe na l'état ainsi bino le toi to travailler nzamba azali l'état pe azali information biso to zali na mutute o to tin zo permettre ba magistrat ba juger bato ça dit quoi c'est que nzamba zo reconnaître que bokonzi na yo mususu ezana kati ya ba magistrat izali même prison Bible lobby prison te mais film pe eza leçon pona ba fesse ya zoba
nana betaka fimbu pasteur te donc pour dire que nzambe azo reconnaître et puis nzambe azotinda biso faut bondela pona bakonzi ya mboka faut bondela pona bango alors ngai na musala netoy tana osala na nzambe faut l'état pe azala donc eza bakonzi mibale oyo nga nazo benda bayebake nazwi bango tu ne serviras point 2 mètres 2 mètres wana eza bandoki non eza servira point yo tangi il faut bazala bango mibale na rebite na nini na landelaka yo olobaka tu ne serviras point 2 mètres yo zaka na mètre oyo moko siko ye wana ko César wana zaki na pembeni na yo wana delika mona ngo tika yo te yango na ngapa ne soke César wana soki nzamba lobi César alobi teke c'est nzamba za ennemi ya l'état non et puis nga nazako loba bina travailler na nzambe na l'état alobi te na César on m'a dit que Espagne n'a pas insisté chef le secrétaire na likamwana ezali lokola ezali intimidation moko ngako sala et pas à Congo de façon oyo maloba alobi mingi mwana mobali wana alobi mingi a dénoncer makaboni mingi notamment en ce qui concerne gestion ya ba fonds bozwaki puis c'est tana biso ezoke nembango na reste okota pena likambo batios bazo de la kama réponse ezala est-ce que zai kama te est-ce que zai intimidation te wana olinga ko barrer na likambo yo a reprocher yo mingi toza na belema to balancer belema wana a reprocher bino mingi bozaka kaka wana soki matanga ezali oya momba ya botika ki boza na petit moko comme na kiminga soki aimé soki nani oyo cercueil na eza komona na kuna bozo komate donc mon cher frère comment OK merci sikona lobo makambo ya aimé to ya matanga oyo en général là tozaka à bâton rompu ah les aloko loza en kati ya salon na yo hein ezali ba question stéréotypée hein donc tokeneka ndingo wana bâton rompu yango wana balanda pe biso puisque les mêmes questions na za ko se poser moto ya za en kati ya salon na yo na ye azolinga pe opposer yo donc que était que ce que y a mis moto en kati ya salon azo poser kaka ma question, vous avez établi. Merci. Voilà pourquoi est-ce que je saute un peu du coq à l'âne. Merci. La Kansi, MCC est organisé, bien organisé. Natango ndekwa kufi, na lobaki bien que il y a liboso na bengaki mokonzi. Mokonzi na biso, oyezota la culture, na ipsi. Banza mukala isung. Oui. Est-ce qu'il y a boujaki na côté mon patate? Ministre de la culture. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a flou, il y a beau patas. Oui, merci. Et ça, secrétaire, c'est un homme public. Il y a un homme public, il y a un responsable. Donc, il y a un secrétaire qui est tout trahi ou bientôt il y a un koloba. Est-ce que Banta Mukala ils sont à Boujaki? Je crois que tout le monde qui présence naie, implication dans ma camonionso, lettre pekotaki, tokende guidé, et puis je vous informe. La place nazo keninga mogote to kena membre de famille na membre de famille wana il faut boye bango bien que nazwa ki mandat ya famille na Chris production azabotika yote bozo keninga est-ce qu'il y a za membre ya ANCC Chris azaki ko veiller na ngai pona kola parce que na poko nango falaki d'abord na beta musique et c'est bien que ezaki mukolo date nazo beta fallait Marie Misama beta musique avec accompagner ngai partout nazo même na ministre de la culture a tokendeki na grand frère pop oyo Marie Missa Malandi donc nazo la président pour transparence et la makamunyoso na éviter mais je sais famille oyo tilelo baza famille moko d'abord na pesi bango merci pour la confiance ba pesa kinga na amtse nyonso et puis des deux ba ibi que papi saza canal la bénédiction à makasi pour na biso yango na liki kolanda moi ba rumeur wana te à moins que ba membre famille pena ba telema baloba parce que tena makambo susu na kwa koloba ngo awate ce qui famille ba autoriser yango te ata muke vraiment nako linga ko tasa bino ke parti c'est un responsable a kokone ko ndimate pour répondre na ba rumeur parce que moto amoni parfois ka échouer likamalengo sala avant que Moutouana place on est aussi mbatté alors il faut sauter avant pour le bas n'importe mais ngana c'est que la rappel mingi tant au lobby ou VP ma quand ça va vérifier ngana quand la sanga ba état ba signature ba bureau est-ce qu'on connaît là qui officiellement ministre il y a culture concernant l'IWA il y a Marie Missam ou bien il y a ba téléphone
est-ce qu'on commet là qui est et quelle a été sa réaction? Tozali, frère Patrice, Tozali curieux, et ce n'est que légitime. Yakoyeba, est-ce qu'il a été à la hauteur? Est-ce qu'il a été responsable? Vous avez regardé dans le secteur où il a évolué, ministre Nayo, et ministre de la Culture. Voilà, est-ce qu'il a contribué à Ndenge Yamuto, Azali responsable? C'est une question, je crois, simple et touchée personnalité. Tokendeki, à Sepelaki, à Sakibiso, ce qui répond, c'est à Ruben Abiso. À Sepelaki? À Sepelaki. Na liwa ya Marie Moussam? À Sepelaki, n'est pas mon Akibiso. Ah! À Yambaki Biso. Ah bon? Oui, à vous, frère Patrick. Oui, à Sakibiso, qui est dans mon lettre, na côté, on a placé ce qui répond, c'est à Ruben Abino. Réponse pour toi, frère Patrice. On a une caisse d'urgence quand il y a un cas, le code yayo on a au pays, chance au coup de qu'il y a fouti nani ba frère à morgue, mais intervention spontanée à ministre. Banta Moukala Issoum. Non, Azaki vraiment des cœurs nabiso. Oui, mais il y a des poches. Est-ce qu'il était avec vous, frère Patrice? Est-ce que des poches Azaki Nabil? Non, jusque-là, à répondre non. Oh là là, mais c'est grave ça. Non, j'ai là. Et Aïe Sakibiso. Alors, il faut répondre, parce qu'il y a côté lettre pays, c'est quoi c'est une côte ça. Moutouaza, témoin, il y a un membre de la famille Azalakiwana. Donc, le ministre a étape au début fut la parole, mais concrètement, à Sali, et le comment on dit? Non. Bozaki n'a besoin, frère Patrice, excuse-moi, quand on a bousculé, Bozaki n'a besoin, il y a Makoki. Wana Bosala, Moussala Oyo, Bosalaki, soit dit en parenthèse, pas pour te flatter, félicitations, et l'équipe bien. On s'attendait à pire. Ben, comme moi, à côté, on a besoin, il y a quoi. Vous avez besoin de Makoki, je n'ai pas moni, tu dénoncer, tu couti, maman et Marie Missambo. Na état où Azali, un état, ou bien non, un endroit, il y a pauvreté, na école, intense. Pour na membre nayo. Bon, donc vous avez besoin, il y a Makoki, ministre, ça là qui toi, ça là qui t'es pas un peu sauté le macaron. Non, il y a ceci. Nazolo Baboué, par respect, il n'y a pas un problème de respect, frère Patrice. Non, c'est un problème de limpidité, de clarté, tout simplement. Au Mouni, il y a une provocation aussi, pour ridiculiser Baton Soussou. Il y a rien de ridicule. Non. Écoutez, papa. Excusez, pas aider, mais c'est pas grave, allons-y. En matière d'argent, ils ont vraiment propriété. Et puis moi, je suis chrétien. Tel a fait ça qui boye, tel a fait ça qui boye. Non. Les Camerounais sont bizarres. Baboula Ksayo, image, il y a des Konanga chaque Congo, il y a qui n'en a. Mais tout n'a qui est. Ce n'est pas qu'ils ont une nature d'image. C'est pas grave, tout ça bien aussi. Limbisangai, et ça, Satan, Moutako, mais nous sommes le balobon à Batelozo, Lucani. Chacun. Parce qu'il y a une culture dans les OIT. Abino limbisanga ezaka satana nazaka ndeko na yo limbisanga ezaka satan ko sakingai ba image ezali souvent chaque matin ngaka polémique satan mbalo tout ça la satan échec yango ngamo ko courage na ya awa na lingi eloko wana sauter ceux qui battent tout ça chemin tout va profiter na besoin on a même la partie nous sommes au moment même dernier ni publication sur Facebook avec que pour la finga na ba finga mais pour honorer Marie Missambo nous allons ensemble na ba biso si nous kolon ko bima si nous kolon ko ndeko zo na lita nous ensemble yango na ye awa nous allons ensemble ngana ko lekela ba ninga nini pouvoir tengana za kamwana musala ka boy so ba tininga na kende so pe pata bike kende na nini na njili kende zwa nini so manio ko bakola nini na matanga na kei longana zali les caténés baba vous aurez dit mon moko délicat non non responsable il faut aller comme nzambe d'abord na lobi na répéter ceux qui s'attaquent na plan aye pour la couper sa biso ba ndenge ba des ordres malo satan a joué échec. Merci. Y a-t-il un problème particulier avec ce monsieur avec Chaka Congo? Y a-t-il un puisque na moni vraiment tension ezala qui dans Soumum nango c'est quoi exactement le problème entre le président de l'AMCC, frère Patrice Moussoko, na Chaka Congo? C'est quand il y a une divergence, c'est Ali, parce que na mona qui très fâché, na que na zana bi image wana, quoi que osa ko se contenir, mais na mona qui très fâché, na ba makambo eloba maki, na esala maki de la part ya Chaka Congo. Qu'est-ce qu'il en est exactement, frère Patrice?
Non, je crois... Ça en base, il y a Bazolanda Biso. Bazolanda Biso, Mingi, Bato Bazolanda, Bazolanda besoin que moi, on a la plus explicite. Un diplomate Mingi, diplomatie, qu'est-ce qu'il en est exactement? Franchement, étant chrétien devant Dieu, je sais que Moutazan a don on a matché 4-4 naïe. Dans matché 4-4, je crois qu'il faut au Lakisango. Na ibishaka Congo na ndenga sala kama makamu na yeba artiste en danger tout ça na yoka kapé et musona monaka. Mais ce qui n'était pas bon, c'est-à-dire nabiso parce que ezaki morceau moko dur pour nangai. J'ai aimé l'intervention de l'honorable Zachary Bababaz. Abi donc pour nanga na obenga fait passer mais ya Patrice eza mutu moko donc andimi ba risque. Au niveau ya bembe ya Marie Misambu ezaki nana cha mutu donc utala umona vraiment ba tension ndenge ezaki awali kameko ko yawo. Mais tatoka chi mutu andimi na nzambe na ina l'état biso se peut landi pour toi appuyer parce que to linga même Marie Misambu. Alors komona mutu moko boye biso to sala organisation pour kimia ezala matata ezala te moto pelate bato ba kufa te bato sala e komona mabete mais mutu on sala organisation moko parallèle et puis au mona que eza ko salir muke donc image ya AMCC donc on a benga kiye et puis ndeko nanga ya kana aye ba image zebe mais eloko ni nozoluka finalement so on a posa musala ya kato peso musala mais que ubimi okewa boya na bambongo so banini kuna moite ngamona longola ki Marie Misambu boy mais n'est-ce pas ça est-ce que ça le goûta uza kuchacha bato est-ce que ça le goûta na pesi ba éclaircissement les camons de ce que faut zonga susu te tant mususu moni moto ya sala ki balingo reconnaître était ba baloba kamutongo nul n'est prophète chez lui mais est-ce que mana mobali wana est-ce qu'il a fait quelque chose ou choka kibino est-ce que makambazo do bakazala ki na bon on ne va pas passer l'émission à parler de Chaka Congo mais quand même Nalikamboyo aza quoi apparaître très clairement. Est-ce que Asali Lokomoba Mabeo est choqué personnellement en tant que président il y a AMCC? Ya. Et puis comme c'est chrétien bana nzambete bana nzambete passe na mo risque on a zui ata mbesi mabanga banzete milangi na zui baya na koto ngai moko ndeko na ngai moko oke milisa mokili oke milisa nzambe oke nini o ngai moko na zui famille to zui famille na bengi mama Marie mami lela après ce général kanyama aliye ko sécuriser après la longo wana na kena hôpital eziki ko sécuriser hôpital même o ba ninga mi bazaki wana batu o mise ketika bité totika polémique totika buko moninga yi nazali yawo alors après wana quand on a côté déjà batanisation baye ba remettre ngai facture oyo ndeko na biso voilà ozali Zera papa, on va dire que ça raconte ça de facteur le couteau ya moyibi. Non, ça dit c'est quoi soko longo la cor kuna ko yana ngome ngana za kolinga teke Marie Misambu bobsek na yele kana deux tendances. Il ko na te parce que il faut montenir ça. Au final le bagi papa nangai lembale mabike Marie Misambu iza ngambo atikelinga. C'est ko la ke motabike ya Patrice ngana kufi siko yo yambela nga papa ya o nyonso baye. Même hier, moi, on a la moussie, on a la moine, on a 20 minutes, on a pas baillé, soit qu'on a yamba bango. Je crois que ça la mousse dit. Donc, on a exactement ngamba. Donc, comment on a moutou yo, azo côté ça programme, au côté ça programme naie, na likambo izate, et c'est le qu'on est azo dérangé. Alors, il faut na bengaye, na ipse que likambo ça les a mabé. Asalinini Amabé, mon cher frère, on ne peut pas, à niveau Tokomi, comprendre un peu trop dedans. Je crois que ça s'appelle des émissions pédagogiques. Tolobia, Yamana Massimoko, Alengason, Gosote, Nakati, Yabakavo, Panakanga, photo, Makamba Chaka Congo. Il faut être dans la pédagogique, au reprocher Nini. De façon à ce que la prochaine fois, Atika Makambouana. Na kulinga parfois na ajouter makamususu na ona ipsaki so ko permettre na kutindelo ba image na tino ba image comme ça botala on a reproché on reconnaître pas seni pardon toza na ba image wana merci c'est botali na kanise toza ola ga vetera zo la kisabiso ango donc mais qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ce monsieur au bangier lokola alobi ke ba faux chrétien baza ebele balugaka esika mbongo ezali clarté eza na ka problème ya mbongo te problème ya clarté ya mbongo frère Patrice awa namoni obanika mwa ko kajolé ministre Banza Mukala itile loyo azaka na niveau ya la parole mais en fait il n'a encore rien fait bon on a réalisé que
na ba tiroir na wana lettre na bien non tant c'est ça ya kobunga mais qu'est-ce qu'il en est problème ya mon patas frère Patrice et tika libiso na 15 minutes likambo ya mbongo et sika batu bakabwanaka qu'est-ce qu'il en est la gestion en tant que président qu'est-ce qu'il en est na problème à gestion besoin ki mbongo te besoin ki olobate que ça malsain olobango na plateau à télévision mais est-ce que depuis bakundi mama wana beaucoup tani bosali évaluation voilà un peu point chaud on a lié tout développé na ndenge temps et ça écoulé mbam. OK, merci. Et nango peso merci ngai pe na ndenge otika kangai na sili sa question na ngai pe c'est na kana habitude wana te on m'a déjà reproché ça on va essayer d'améliorer qu'est-ce qu'il en est frère Patrice problème il y a chaque Congo na lobi bien tozé ko yebisa yeke tika ko loba di n'importe quoi na télé makambo biso to yebisa ki ye le ko na ba image ezali tout de suite là parfois il est difficile pour na reconnaître mais to reprocher ki et puis à comprendre ki yango à senga ki pardon ke bolimbisa ngai voilà pardon ya ndenge ba rise na ba américain wana ba pesa na kabesa liboso ba caméra mais kaka wana bokabwani ake ya telemi wana na pembeni akomi ko attaquer et ça songi point compté abando bimisa penza ke eza problème ya mopatas bokabwana ki bana problème ya la tout tika ba polémique nano te tout wana vérité bo solo au monde na comité d'organisation au monde bino ndoki faut bolanda be mama wa bote mbongo ozwaki na matanga wana mama peza watu boyati c'est comme attendage kaka mbongo yeso yoka église pendant la verset biblique c'est yoka verset biblique que moté atangi verset biblique mabe alongoli kaka mbongo de toute façon asa danger ki mama mbongo te ngala sai makasi na ngai ko sa kombo sen bali misama par des artistes ndeko na ngai to continuer l'enquête à vous voilà tika yo loba sa sikoy oui vraiment moi na lobezate makabo mingi eza ebele à vous frère Patrice oui. Et vraiment, franchement, ennemi chaque corporation basa na façon na bongo batambola kezali. Oya biso n'a rien à voir na corporation oyazo aza ko diriger. Donc atika biso kimia ceux qui aza na posa ya ko kota na kati na biso ezana musala to ko pesa ndeko yo sala busala boy. Que ya ko bima ozo créer likambo na ndenge na ma moto par exemple sa moto. Non, yo posa matungoli mingi mona tawa au komi ko kota kota ma commentaire mais pas ministre on le vila kati ko ala pensate. Et ça juste naza ko pesa explication pour pas comprendre la façon de kendeleki que ezana ba place aussi jusque là va répondre rebisonante. Eza pe mabete même biso pe bayaka mutazo senga mbongo au senga lisunyo te non to pe ces promesses eza mabete. Je crois eza plein likambo ya ko dramatiser en côté mais ezelo que eza sincère parce que moi je suis chrétien et jamais na ko cause et puis na ndenge nga na tambola na musala nzambe et loko vraiment était ça bato pas ezali franchise na ngai dans le baka clairement. Maintenant nous sommes na ba étape mena ba difficulté parce que fona senga bolimbi sina bato mususu o ba betaki libako na koma kina problème akasi na o etali ko fixer jour ya ko bimisa nzoto mari misambo parce que ba tension ndenge ezalaki il fallait na gérer il faut gérer batia net d'abord avant ko bimisa ko so botali makamba ko mona eza normalité so tel pe tension ya batu tension ya famille ainsi de suite il faut vraiment na ba jour nini penzamba pesanga mayele ndeni mukolo eleka bien surtout ko sauver les vies humaines pour na matoi na ngamena zoka makambi ngezo lobama mukolo wana mais je prenais Dieu à témoin et l'état bazala na pona kusunga likambo kineti liboso et ti mukolo ndenge komaki vraiment ezaki passe à tel point que dernier jour ezaki jour il y a programme officiel même moyen tout à disposition ba kiti ezaki te ezaki passe déjà 6h30 tout babando kota mise en place moi même ngamo pona la discours ezaki passe papa ba bengi ngai na bengi général na zozoyete allez na bengi maman Thérèse Olenga maman so ba ko renforcer sécurité a contribué à qui maman Thérèse bango nyonso Dembaki a contribué à qui alors ti siko yo baye batindi à vous donc non bango nyonso ba sala ki bolam même ministre na biso lo ba yamba ki biso kitoko ezalaki bien azoloba oh busubo lo ba wala te preuve famille baza ba témoin alors et tango bato ba yebele et comment difficile na mati même likolo place podium eza
namona ke oyo moyen te frère Patrice disait na bousculé au kamwa au moni bato bazolanda biso o wana nyonso so tolandi nini ba mise en place et salemaki etc. nous risons on va dépasser la bonne année ici côté à l'art qu'est-ce qu'il en est du côté todo bana nous na 10 minutes oyo problème ya mbongo likambo mbongo frère Patrice que bozwaki makoki et kokaki to ezangaki soki ezangaki nana complétaki yango soki elekaki est-ce que bobenga ba famille bokamata bozongisela bango est-ce que bosi bokutani depuis Marie Moussamba Koufi est-ce que bokutani pour un problème familial kaka te mais financier likambo mbongo na moni ke soki à 10 minutes to kotana na likambo to tika na organisation sécurité organisation to ke na nous na likambo frère Patrice likambo mbongo na komisi nzambe ke to souffraki vraiment mais nzamba sungaki à tel point que to komi quand même na niveau ya kokunda ndeko na biso même ti nazolo baké il faut que même pour na tombe na eto bon sati na tombe c'est que nous nous organisons nous sommes bien organisés et après kokunda Marie nzamba sungaki to kene kotala même maman na ye maman aboti lui maman na ye un peu plus pardon maman ya boti lingala nde musuze pauvre pardon penda bolimbi sanga vraiment talaka netinga ngala na zolo ba c'est on est à lingala ça n'a rien à voir à vous frère Patrice alors toki kotala maman ba image oyo ya ye maman oya boti oya ye toketi na yona kasi bana quartier même ya yolo sidi bazalaki wana basepelaki tamba mona ki biso ba image ezali nazoki cameraman ya JTC kutu balinga ba boya ba image na bi non o eza ba archive pona ngai o ba noko bazalaki wana bango nyonso bazalaki na mama leki tout ça ainsi de suite na enveloppe ya biso peto memaki na compte ya AMCC combien frère wana kolobango OK ngana kolobango au contraire ngai o pesaki $3000 bon na éviter oyo lobi ba ngana lobi yango na éviter alors toke topesaki même mbongo to compter yango même mbongo 30 000 et $3000 mais wana yo lobi ngana lobi yango te mais c'est heureusement que lobi na ndenge na yo OK alors tokene pe to filmaki yango tant to filmer nyonso topesana pe mbote to tei bango mama pe alobaki akoyi koloba et puis nyonso va na kende nazaki même en contact na famille na ye même na bana na ye okuti mama na totala pour dire que moto tatone makambo azoloba ya on aloba nzamba limbisa ye vraiment o soka zwi mbata nzambe ozala bien te hein nzamba zo kwa agir jusqu'à présent nzamba sala kati lelo pataka nzambe ya suka mais ngana nesaka ba conseil juridique nanga boy ke boyebi songa na zana problème mais conseil juridique d'ailleurs il fait la nzambe du concalade yo na besoin ba tamokilo ko zonga les autres conseils juridiques papa est-ce que oyeba ke nazala pe na carte d'électeur aux Congolais, de père et de mère. Voilà. Aux Congolais, on les a obligations. Même ça, bango boy ba conseil juridique nanga ke boyebi soko muni nazana problème. Na kofite la problème te pe sa page. Yo motala ngo be soko biki nazana tort. Yebsanga mbala moko ke tokende arrangement amiable. Mais soko meki ko memanga na tribunal. Oyebi ke ngana nazana tort, opoka na futo mbongo keba. Okokate. Parce que ngai bokolona devant liwa yo kozala avocat na ngate pour ibaki ngai jugement est bien za conscience na ngai je suis conscient na Patrice makamamo patas et maintenant na isaboui ya on a place na comme je suis conscient que makambo no c'est ça quand moto atatu parfois ça ba place ya linga bozwa mbongo mais abangi ke soki na zui bakomona ngai na tika pour logique ya batonde bazoke ba okanganga mais je crois nazali clair ya koloba ke eza na fraude de mon côté famille lelo bako loba ke Patrice il est canal moko ya bénédiction pour na biso ndenge nazala quand même ata pona bande ko mususu oyo bakufa auto organiser ba matanga na koyeso non nazokende je crois lelo bayebi impresse musu bayebi ke ba ono so bazotanga nete mbote na mama Claudia akutana kina famille akutana kina mwana ayaki na matanga to féliciter ye batos ba oyo akutana ki na famille te nani je crois tozaki na famille est-ce que déclaration oyo moto sala famille ou bien moto libanda moto azosala
Claudia il y a $10 000 na yebite mais na lobi ba kutana ki na famille apesa ki na maboko na ngate pour apesa famille pour apesa famille faut que na respect na bato obi ko tanga bato mususu kombo o alingi te batanga kombo na il faut ça l'attention c'était éco coûter vraiment très cher pour nga même te ba pense to kota même to kena famille tout ça ainsi de suite pas tout ça ba ngi non ko tanga kombo na ngate siku yu nano ya kutanga kombo ya mutu malamu mutu na ye moko abi ulubake j'ai donné ceci mais comment il m'a dit mais yo ngotanga te bongo wana principal nini obengi bato babona. Il y a aussi des contradictions dans les Camerounais. Frère Patrice, c'est vraiment dans les Camerounais. On a facilité, on a vu la rotikate. Peut-être, je suis allé, peut-être, on a bousculé au ming, il y a un problème, il y a un bon, on a pris, il y a un bon des gens intéressés de battre. Est-ce que Natika Montana, Pesaki, est-ce que Sonic Afuta Pesaki, est-ce que Pasteur Kankenza Pesaki, tout le monde s'imagine que l'art penza, hein? Ezaki longindo lokola balo bakande mabonzele kaka longindo ezalaki penza ezalaki makasi mais depuis ndeko nayo membre nayo akufi association na bino est-ce que bosi bosali comme réunion moko ya évaluation et bokamata pe bo rendre compte puisque loko pezo choqué ngai frère Patrice bayo kabalibia non frère Patrice akende kuna il a donné quelque chose oh Bwanchini eza mbongo loka na lobaki eza ya poche na yo te eza oyo ya poche nyonso kopesaki tant mieux mais oyo opesaki na kombo ya association na bino eza mbongo moko il faut kamata bo rendre yango compte est-ce que bokosala réunion moko évaluation bo rendre compte je suppose que bamembre na bino nyonso mingi babengi biso baza na besoin ya koyeba est-ce que bokosala réunion moko ya évaluation financière mpana koloba oui tozwaki autant todépensaki autant ezangaki autant kingani nda complétaki etikali autant nde yango tokende osala nango pierre tombal et au lieu balobaka laisser kama soki les morts soki s'occuper des morts oyo azali vivante mama wana esa kotikala kaka ndenge wana question na ngai suka et s'il vous plaît zala penza plus objectif plus concret quoi si on peut dire ça. Merci na ozala précis réunion on esi salami déjà mosusu eza déjà lelo tobandaki yango déjà et c'est la paix nyonso déjà au clair maintenant basala ba copie moko ya famille moko ya biso na MCC et moko to place au pesa acquis de droit nyonso c'est déjà très clair d'ailleurs tout ça déjà en communication même maintenant bana ya mama donc bande ko mari misango to na bango je crois n'était so va retirer déjà pour question il y a brusquement enfin PC bango déjà mais je sais que nyonso c'est déjà vraiment clair parce que il faut topé sa rapport ba pesa ki biso confiance okutika bato ndenge wana te pour dire que bato bazone ko tatene so bani ba yekola organisation na biso na MCC ezala ndenge nini mais bazana lokoma ko apprendre biso te aucun rassurer biso quand même est-ce qu'il y aura assez wana ke mwana wana ya Marie Misambo a continuer ba étude na Londres ba ya ko kata non ba monaki na ba vitrine a comme Lukambongo et autres ça peut arriver et comme la kanyamate comme la kamoto soki makoki izate. Et puis si ça n'a pas été bien organisé, est-ce que aucun rassuré toi que après X temps, Marie Misambo a quand même sépulture moko décent, pendant que balo ba sous terre ali boza ko abandonner ba cercueil mususu eza ko flotter na bambulo eza donc association na bino esali eloko moko te lokolo moko ta na ba chiffre te est-ce que aucun rassuré bato bazolanda biso que en tant que président en tant que responsable ka moi ozali à l'aise wana motuno yangai ti na lero na zoloba motuna kozwa témoin direct ezali noko na e place moi na zoboko ma po akina na âge à 6 ans na Londres azaki pas frère Désiré aza oyo Marie Misambo alandi je crois ça témoin ya koloba ba assurance nyons topesi na maloba tolobi pona mona oyo kutu ya suka na lobaki boye essayez que tolingi to bali so libala mo kitoko o to kolinga libala na ya kosala mawa okomuna ba cadeau okomuna bolamu nzamba kosala yo koyokisa biso sonité kota ba classe na yo bien à part ba la classe ni c'est pas grave tanga c'est l'essentiel oui c'est l'essentiel à tanga oui donc vraiment to pesier ba assurance na biso que nzambo mama o aboti azako saila nzambo na pe azanzambe na yo koyo sabiso sonité je crois eza pena maloba pe ayipsa kingai
et ça qui je crois filmé na caméra ya honorable Zakari Bababas émission qui toko sonné ba mebelema na linga zo po eza brisque au zinga Likambote allons-y la bando ya mingiawa kitoko Antoine c'est le bienvenu est-ce que vous garantir biso que mana mwasi wana pour poursuivre be kon na malamu très bien même autorité mususi ya mboka na biso ba promettre pe pona mwana wana to ba promesse qui toko na ko lobango awate tozo ko tia na prière qui ko kisame mwana na ko lobango je peux le dire ministre ya culture bazo de la suite ya mukando ba komela kio est-ce que ça manque ya comment on dit ya considération ou bien non monsieur le ministre tout simplement bazo de la mukande kotaki na ne bimisi ba fruité lokola yo pozo luka wana kozwa okanisa pe président ya AMCC bakamata basunda non seulement mwana oyo azali na poto mais balongola pe mama na salle commune esika azali omoni ne bapakoli bapoudre lokola ndongola miso na garde malade. Est-ce que ozana likambo moko ya kobakisa à l'aise namoni émission na biso ezalaka non ngai vraiment est-ce que ozana oui ya kobakisa ezali à l'aise olobango na minute omoni ke ozana besoin nango. Et papa mon lien peut interrompre. Nga lobi boda bona pesi merci mingi na ministre na biso ya culture et art parce que azaki ti na place on met place bazo bousculer donc présence na yo et sunga ki biso makasi vraiment jusqu'à présent tozo le vélo partout et ne dit que zana courage kotika bisoté mo ya liboso na tango Maria Kufaki tango Maria Kufaki na tineki nde pala bido na yo ka sango no vraiment le loso no mo ndeko obebisa kama kama tu mususu ni kama ke befite je crois to pesi merci l'excellence nzamba komisa merci mais wana na interrompre yo zaki na malobo biso sa koloba on peut rassurer biso pe likambo ya mama est-ce que kozonga na ndako na ye osana je le dis ici chef intégrateur faire partie sur une obligation, c'est un devoir. Au bout de maman ni wana te, babeto maboko pona ndeko nayo, membre nayo, Marie Misambo, et au kamata maman ya botaki botiki na ba condition wana, na yaki nde comment otia c'était na Likambona. Oui, là maintenant tous jouer rôle en tant que serviteur de Dieu. Oui. Tous allez vraiment kokende. Oyebi pour se pela Likamoko. Grande sœur ya GG n'était comme ceux qui Brigitte ou mamie, excusez-moi les termes. Nasola ki na bango mwana ya mama wana penza mama biso wana mama boti mama Marie alobi ki était papa Patrice ngamo ko tunzo benga ka mama boli misema kam nazolo babwe c'est pas bien mais eza famille ya bato c'est faux eza famille na yo olmo wanga na non oke wanga na mayimu eza famille na yo oui alobi papa Patrice ngai moko mwana na ye liboso na bengi ye ke mama zonga na ndako ya alobi na kozonga ndako wana te na lingi bapesa nga ndako yanga moko donc ils ont comme sous photo arrangé moi ba conflit moko ils ont na kata famille et aussi là nango y a pas un problème mais vraiment tout ça bandeko bo pelisa moto te surtout moni un journaliste osa libre pour l'information hein osa libre parce que l'information est sacrée mais pour éviter moki moto ba commentaire hein ils ont moi ba commentaire moso sezo baby ça et perdre de sens vraiment et il y a sainteté il y a information boye ba ke so linga ki Marie Misambo kotiate pour le au moins émission au moins na ba net mususu frère Patrice à l'obéli papa ati papa Molière na clair au tala boina kati eloko moko eza nango te frère Patrice ba suki ya koyi kao donc ba titre moko pesa maka papa Molière il faut akonda frère Patrice apesi régime na kosala donc to mona ka kone le bawane komi pona koteka le commerce eza comme Marie commerce le lezo koma kombo ya maman ou aboti Marie Misambo alors c'est pas bien vraiment nazo bonde la presse na biso to na confiance na bino to linga bino mingi mais voyez que banguna muso pe ba kotele bino pona ko bebisa musala na bino vraiment mama aza bien azana bana na ye attends moi malade kotaka ngape na kota hôpital une fois papa Molière pas kota hôpital maman pe à kota hôpital espérons que yakubima y a pas un problème et que to compte sango vraiment comme le sujet du jour ngai pour nanga papa Molière pour nache César merci ngai po nzamba bundela ki biso ke tozwa décision to longwa po bato ba kufate mais le pele lo solité mais peut to sepelate mais bibembe lo bezana moko ya kolanda ngai tin église abi papa na ye po mwana nanga kufa ki pe mokola Marie Misambo boza ko enterrer ngabi non c'est pas vrai
toute occasion eza kitoko pour les na mort ngabi non wapi on akufa ki na 6e mairie ngabi OK ngai nazaka na contrôle ya stade nazalaki wana ti batu babini batali eloko mo ezalaki ko nazaka ko sambela batu bakufu bazo batu soko benda nasuka natali c'est fini après na keti na cimetière kuna ezaki susu ngai te alors kuna luka batu mususu parce que nazaka contrôler nzela limitete hein eza difficile donc vraiment merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nakanisi bolandi émission yo personnellement nazo sentir eza émission moko kitoko ya clarification. Toko ya teke na chaîne de télévision de to bando demander ba compte d'abord en quelle qualité, to dans la qualité ou en tête, mais tozali ba téléspectateur na biso. Tozali pe batoyo ba yebaki Marie Misambo. Tozali batoyo to langela ki nani enterrement na ye. Tile wana kei tozali batoyo même après liwa ya Marie Misambo problème moko et comme la kanyamate comme la kamutu tozana droit ya ko informer baninga bato bazolanda biso de façon à ce que baye babango pe bazali intéressé c'est eza droit à la réponse concernant la maman ezali droit à l'ingérence au maman alobaki yango tokyo baki eza ko engager kakaye. Problème, il y a transparence. On a posé la question. Mon frère Patrice a rassuré Batouké à Salaki. Basi Basai comment réunion wana. Une seule personne qui a demandé ba compte. Les alindés famille ya Marie Missam. Tout le monde a un droit ya koya pour demander ba compte soka aliaki te yé frère Patrice. Sera détourna qui et ça problème est à libinoté na kazi famille ya Marie Missam ezali mais droit à l'ingérence ezali au likambiso tout ça là qui to kena ko filmer et bien na kati ya morgue donc ndeki na maman o ya bengi ya beleli bobelanga papa Molière papa Molaire bobelanga papa Molaire naza kamoko ya social on a ba naza journaliste naza acteur social ba beleli naya naye comme transparence et je voudrais bien essayer concernant Molière Télévision problème il y a sœur Marie Misambo et Soukina émission yo merci Chara Congo koyate o ya kosala ba droit de réponse o la kisa yonde ozama malamu yonde ozama malamu te na kibisa kipeka kayoke attention o koma ba bando traité o pe lokola épervier moko corbeau moko boyazaka ba matanga pour komonana puisque makambo ya photo oyo frère Patrice a été au blanchir la petite la Corinne ou Karine Mokonzi et donc oyo wana madilu système akufaki bozaki peka pembeni to ibite so sala maki nini no bakangaki photo bakangaki madilu photo na single et ça qui fait scandale bato yo balingo la kisaba vedete na ba situation ndingi wana pour gagner quoi je ne sais pas ata bezango hein et loba bato mususu o balinga ko la ba émission toujours salaté purement ici rien que pour l'information. Donc comme je l'ai dit très bien, il n'y aura pas de suite nakati il y a émission tout ça une affaire Patrice pour laisser la famille en paix. Oui. Pour laisser la famille en paix, bazwa temps il y a qu'au régler ba problème na bango. Problème comme la kanyamate, batunyo soit un problème na ba famille na bango, donc totika bango en paix, ba mikoro bazali, oya Monica se retrouver na faire Patrice exact, ba ko régler ango ensemble. C'est ça. Oyo donc voilà pourquoi c'est dans le but que émission est Roland à moins ba obligé biso na ba to ba autorité to ba nini que ah non ils a droit chaque Congo ko ya osala droit de réponse na yo na Molière puisque ça ne va que envenimer la situation. Oui. Ils ont besoin de paix. Ba perdre mutumoko ya munene bazana besoin de paix pour na ke basilisa problème na kati ya famille na bango chore ou pas chore ça ne regarde pas que nous occupé dans qui chore ya famille na bino o eba tango mususu ndoki yo ndoki tango mususu ndoki yo moko na ndenge wana tozaki pe ba jeune bakataka papa moi ba tozaki pe ba jeune bazako yemba likambo wana. Donc chers téléspectateurs, merci beaucoup bobo sanate boti na biso ba suggestion na bino par SMS yango nde et permettre na biso to améliorer ba critique na bino nde pour ça biso to kamata to améliorer ba émission na biso ezali très suivi bande na biso ya diaspora to pesi bino mbote bande na biso ya bakinois toza na bino régulièrement. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, mon frère? Oui, il y a mon Kepamba Kopesa, merci na Molière, papa Molière, merci Mingi.
sagesse na bino et continuer kaka boye ko senga susu excuse na bandeko nyonso balingaki mari misambo nebi ke ozo lobiso e lobisi ata ku finge koti nebi ke za souci ozaki na komona ndeko na bino mais nazaki na choité fallait kaka to bimisa corps même ngamo ko discours na salaki te bolimbisa ke mbala sima to souhaiter liwate mais mbala sima to banobongisa toujours mabaku ebetamaki mwami po bato baki ebele me bomoni mari misambo te botala kandenge cercle même za ko ningana elingi meme ko ya po bato bazo matati likolo ndene saki commissaire provincial général Kayama on a profité pe na féliciter excuse-moi au continuer pour ko maintenir sécurité na ndenge bato bazalaki na kanisi ata bolinga kaya te totande musale salamaki il n'y a pas eu de mort. Donc, des blessés, ça ne manque pas. Il faut qu'on félicite. Pour maintenir la foule. Félicitations. Généralement, donc, frère Patrice, félicitations. Bambeba kama mikeza akate mais olungaki ko nakata kiyo oui papa nazakolo bake vraiment na pesi merci on na lobaki na mon général ngabité tozela kaka gouverneur ya ville na biso aya kaka pe to kende po nazakolinga te yo kufa po so bato ba kufaka melelelo pe malobe changer po kinois congolais a changer malobe yango ye ya sambela kanzambe ta nzamba ipeteke bato ba kufa tandeke bato ba kufi mbele malobe changer ono so to mbele ba lobango te mais quand même. Merci pour l'émission, pour permettre que n'éclaircir bat. Frère Patrice, merci beaucoup. Merci Nandenge Makamonyoso et Leki. Et je confirme encore une fois qu'il n'y aura pas d'émission sur Marie Misambo concernant à moins il y a bien, mais il y a des litiges, il y a des querelles, les bas niveaux, etc. Bon, excusez tant que papa Molé a une émission qui est agréable. J'espère que nous n'avons offensé personne. Donc, merci beaucoup. Et à vous.